Message ezali le 7. Baya kotala oyo na tosala te. Le 7 tosala oyo na tosala te. Baya koyoka amour illusoire en live. Na bisa bango ke non siko tozongisi mpena masolo ndenge ezala. C'est-à-dire artiste bayebaka ye na art. Eloko ya liboso bayebaka artiste oyemba. Art nano liboso nabengisi bango baya baosomba. Je m'en vais directement demander pardon à Ferrego, la papa Hervé. En tout cas, pardon sincèrement pour tous les propos déplacés à ton égard. Arrêtez la musique. Arrêtez. Sois Bikisa. Batulam pakaba mon appelé, batulam pakaba mon appelé, balobi méchant, 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 gentil, 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 méchant, 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 méchant. Système à tige, mesdames et messieurs, tu es libre, on a système à tige. Oh, idéologie venanga zakle, yemoko atika veut dire que na komina tembe yako kamwa. Tu es na idéologie à tige, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct de la Corniche depuis Brazzaville, la gourou de son temple, Yemei Aye. Alors, mesdames et messieurs, nous allons taire le suspense. Je vous avais promis que j'ai une surprise à vous annoncer. Eh bien, j'espère que on va y aller. On va y aller. To kataka masulongo ga mbala moko to katango ga masulongo ga mbala moko ga ndenge ezalaka. To sila naka lelo, c'est-à-dire qu'il y a la popo, il y a la baille. To sila naka lelo. Alors, mesdames et messieurs, comprenez, c'est l'ambiance du dimanche ici à la Corniche depuis Brazzaville, l'ambiance du dimanche. Ici, il y a des familles qui viennent faire des... Voilà, il y en a qui font des sports, il y en a qui font des vidéos, des photos, il y en a qui viennent se promener en amoureux. Donc c'est vraiment un lieu oyo. Batupena bayaka awa dimanche ko sala moi ba vidéo, ba ambiance kandenge ezala. Alors, mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale, mesdames et messieurs, on vous annonce le retour officiel de la Gladiateur en costard. Attention, ça va? Contre. Mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale sur Boalououdou TV et Tangawisi TV, nous vous annonçons le retour officiel de la Gladiateur en costard du côté de Ferrego, le Padre. La Gladiateur en costard est de retour, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est fait après 1001 réflexions. Après, Monica Akino retourne à Palestine et au sala qui to connaît lengi. Balobi poko ekoki mwana zonga chez bango di. Poko ekoki mwana yebela nzela ndaku. Poko ekoki mwana yebela nzela ya ndaku. Balobi erango yangoyo. Ba poko ande mwana yebela nzela ndaku. Poko ekoki mwana yebela nzela ya ndaku. Gladiateur en costard est de retour à la maison du côté de Ferrego là, le Padre na ba pété tout na ba galon tout to zongi siko mobimba côté à Ferrego là. Donc très chers Gaulois, très chers gladiateurs, abonnez-vous massivement sur Boalououdou TV, Tangawisi TV. On est de retour, le retour officiel de la Gladiateur en costard du côté du Padre. To zongi palais. Tozongi palais balobi mwana palais nde makambo. Tozongi na biso palais balobi poko koki poko koki mwana zonga palais poko koki mwana chez Bangodi. Alors nous sommes de retour du côté du Padre. La Gladiateur en costard est de retour officiellement annoncé. En tout cas, bo panza sango, bo panza balien, bo panza makambutu, El Gladiatores azongi palais. Bo panza sango, bo tu es libre, système avec le système ya tige. Alors, je m'en vais directement demander pardon à Ferrego, la papa Hervé. En tout cas, pardon sincèrement pour tous les propos déplacés à ton égard. En tout cas, pardon pour tous les propos un peu malsains. Talaga kambriema ya ba warrior et kotagi na mutu.
yango esengai tokende oka bongo totalisa mandoki. Mais en tout cas sincèrement pardon na bagolois, pardon na papa Hervé, gladiateur en costard azongi palais na ba pété na ba galon tout mobimba, tous les deux pieds sur oyo na kati ya palais. Tozongi pena palais kande ezalaki pena na minute oyo balobi Gaulois s'abonner massivement to laksa bango ke to alaka vraiment mobondo. Bawario boye bela ngana zongi. Bawario boye bela ngana zongi. Bawario boye bela ngana zongi. En direct de la Corniche depuis Brazzaville, mesdames et messieurs. En direct de la Corniche depuis Brazzaville, la gourou du temple annonce son grand retour du côté de Ferregola. Le padre veut dire que gladiateur en costard a zongi palais. Olobinini, gladiateur en costard a zongi palais. Balobi l'heure est grave. Poko koki, moi na yebela nzelanda. La gladiateur en costard est de retour chez Ferregola. Panza sango tozongi palais. Bien ba galon, bien ba pété tout. Tozongi pena mobimba pena donc. Ndenge ezalaki kaka. Donc tozongeli pena Ferregola parce que ba tout na biso mais pourquoi kendaki? Pourquoi kendaki? To kendaki parce que boyebika makamba keto esala makambo panzi wana. Ba système ka neti ka yango esala eka to fâché to kende. Mais après palais zaka a palais tozongi. Ba retourne lisusu mais pourquoi ozongi? Tozongi parce que Ferregola c'est l'artiste oyo anelo mobo il faut tout accompagner. Tout simplement ça la raison. Anelo moko boy il faut tout accompagner yango. Il y a des artistes qui n'ont plus besoin d'accompagnement. Pour eux, ils sont déjà arrivés, ils ont tout fait, ils ont presque tout, commis déjà. Voilà, ils sont déjà arrivés, ils ont tout donné, si sali presque tout, si pesi tout, on a besoin de soutien pénaté. Et comme on a besoin de gloire. Et moi, je pense que nous, on doit être là pour les artistes qui ont encore besoin d'appui, besoin de soutien, besoin de nous. Artistes locaux là-bas, Inosbi, Vieux Quadra, les Padres, Banani Sous. Donc voilà, beaucoup d'artistes on a besoin de Tchabango, appui. Et ça la kitoko. Contrairement à Bao Basi commis déjà, Bao Basi commis déjà, Bao Basali déjà tout. Donc moi je pense que l'artiste on a besoin de soutenir, de pousser. Comme il sait vraiment la rumba congolaise au bon port, il a besoin de plus que Baboussou. Donc voilà pourquoi Tozongi, parce que Babilo Kolokola, œuvre lokola amour illusoire, il faut un très bon accompagnement. Telle œuvre lokola amour illusoire, il faut vraiment tout accompagner artiste en nengona ti to bundisa, l'autre là quand nengezalaka. Donc mais pourquoi donc voilà les raisons pour lesquelles et ça dit vraiment que Toye Belanzela palais Kandenge et Zalaka. J'espère que le message est passé. Voilà, en tout cas c'était donc là la surprise et nous allons taire le suspense. J'espère que le suspense est long. Gladiateur en costard est de retour na palais chez Ferregola. Suspense est long. Panza sango batutu bayeba déjà que tozongi ya tozongi ya tozongi mobimba tozongi na mobimba tozongi spo mobimba chaleur hein? Un bon dimanche na Brazzaville depuis la Corniche. On avance hein? Tout ça il peut avoir trop. Tout pour ça, on côté à pont, on a fait une image au côté à pont et ça la quito qu'on a et alors, merci de tout bas soutenir depuis Brazzaville. Alors d'ici là, on va regagner Kinshasa. Je vais regagner Kinshasa d'ici quelques jours. Mission Naela ki awa, mission accomplie. Marambe Pessi,
Mambuto et salami kitoko na bokasité ya totanga kombote pour des raisons de en tout cas merci na batutu ba soutenir pour que makambo ezala kitoko. Merci na batutu ba tie poids pour que makambutu et que ne pepele ndenge kei mission accomplie tozonga na biso kin batu ba mona eka ke braza akoma na braza akoma vanda na braza akoma va na braza alukani na braza makamto yela ki déjà pepele kitoko simbi na bokasité ya bave nanga. Merci na bave nanga tout ba chi maboko po simba tozonga sko kin to se préparer pour to côté la bango côté ya babi keba le 7 juin so kebito omona El Gladiatores na katika abwe au snapper la mystique a fourmi base la biso na maamba se biso bimeli ba na maamba likolo toyebisaki bango tokozela ngo na maboko ya mutu te bokasité ya nzambe aopesa comprendre hein allo toyebisaki bango tokozela yango na maboko ya mutu te na bokasité ya nkolo tokobenda tozongi pena donc mobimba quoi veut dire ya mobimba pena gladiateur au coaster ya mobimba vraiment boy faut mona moto quoi. Alors na mystique a fourmi so bokebite le 7 juin total concert na YouTube te total en live na bokasité ya yemei en tout cas n'a prénommé ma douceur sucrée, mon émir éternel. Mesdames et messieurs, tala bébé wana ndinga zoki na kata karna elengi a dimanche na la corniche kabwe bébé bien véhiculé na ajo de bien véhiculé banini kitoko magas. Alors la minute oyo on est de retour tozongi palais kandenge ezalaka molile komo ya tala image ya bien la corniche epesa te Kinshasa Brazzaville tolobi retour mwana zonga chez père na mwana zonga chez père na yo babi mwana yeba nzela ndaku na yo tozongi kota papa Hervé tozongi kota papa Hervé ndeko ezalaka kandenge ezalaka donc toyoki déjà banios toyoki déjà amour illusoire oyoki amour illusoire na le temps pesa na ba impression na yo en tout cas ba impression na ngai na oloba mingi te papa abeti makasi Maman makasi papa abeti makasi papa nani abeti makasi le temps ya fali poupa na amour illusoire papa Hervé ya papa Hervé abeti fort a frappé ndewo ezalaka kaka libanda bazolobela ta lokola Charlotte Dipanda alobeli yango donc si chapeau ndenge ezali balobi na bandoto nanga esi na desina mobali nanga tena e chocolat café nzambe sala miracle c'est bon bon amour naye c'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes, un amour illusoire qui m'emporte aux anges. C'est un amour étrange. Céline Dion amoni babi na Congo, nzoka nazalaka na mbanda na Congo. Azui pena ba mai na isko verse au congolien. C'est un amour étrange. Yo, au kabila bongo ba virgule à la Céline Dion. Aboya basamba. Méchant, balobi gentil.
Alors voilà la famille, la messe est dite, l'annonce est faite. On est de retour chez le Padre Ferregola. Tous les Gaulois Gladiators, abonnez-vous ici. Tous à la Osagé, la Boalwood Family, tous les Boalos toujours aux Osagé. Le 7 juin, ING Arena en Belgique. Kebana Mystica Fourmi, El Gladiator en costard, Ko et la Bango, et Netika en systématique. Tout bendi de Amasolo Koto, Naibisa Omacha, Toko, ya Osaranate, Toko Nagitoko, Kitoko Lilo. Voilà, j'espère que on va se dire au revoir. Awa, big up, à très bientôt. Bawario, boyebela, ngana zongi. Bawario, boyebela, ngana zongi. Abel boyebela, ngana zongi.